Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chikote bango. Edino image. Banza sango ya Congo. C'est là non moi n'a pardon. C'est là. Hey. Mama. Zambelanga. En tout cas, na histoire en mboka. Na histoire en mboka. Vraiment bandeko nanga bolimisa moi na pesa tambote zate na uti musala. Na uti musala ko koma nanga nyoso to yango. Na longola na bilamba la misu na bino. Na histoire ya mboka. Toko betaka lisolo na 2 personnes humiliées. Mabunda na Pepe. Nzambe. Pepe. Nzambe nanga. Bandeko nanga, mbote na biso, na uchi nanga musala. Kokota nanga nyoso tu yango na ndako. Motema duku. Boye bisangai kula na parlement le kindengeni boye bisanga na plénière ya lelo. Eloko nini balobi bandeko nanga. Boye bisangai. Naza muta attention boye bisangai nzambe nangai. Mama, natombo ano pantalon. Mama, balobini ni kuna boye bisanga Pepe tika ni tondengeni. Pepe ayaki te. Oh Yesu. Oh Fachi, l'homme c'est l'homme au cœur. Fachi, l'homme c'est l'homme au cœur. Fachi, le président le plus stratège du monde. Fachi, tu es le président le plus stratège du monde. Oh, c'est ça la démocratie. Na tangu ya kanambe tolingai to mona makamba boete bazo bengana batu en live to so mona. Oh nzambe, merci Seigneur tangu yango tolinga ki nzambe na ngai bandeko na ngai da 24 heures Pepe ilunga fo ya kotika démission na yo mama apoto ki mambangu na sena toki mambangu na sena nzambe ay na uchi musala nazana nzala bandeko na ngai na koka ko sepela penda bien te. Pepe. Fachi. Na kangise président na ennemi na fungoli ennemi wana nzambe président na fungoli ennemi président toloba na nzambe. Oh Félix. Fachi. Mama. Ilunga lukamba soki ilukamba. Na ebisa kiyoke ilukamba oza lokola mutu alali pongi azolota ke azosukola. To azosuba njoka nde azosuba na mbetu. Pepe ilukamba oza lokola mutu oyo alali azolota neti azosukola na mbula. Njoka nde Pepe ilukamba ozosuba na mbetu. Quelle humiliation! Bandaka na bazo senga bino bo démissionner bo bloquer mboka bo terimisi mboka esika moko. Finalement bino bakoko oyo. Félix nzamba pambola yo. Papa nzamba pambolo na uchi musana nazana nzala. Ngana nzala bato ba yebinga na koka koloba mingi te. So nazana nzala na koka pe ko sekate. Mais Nzambe pambola mboka Congo. Nzambe pambola mboka Congo. Tozelaki moma oyo depuis kala bambula na bambula. Pepe ilukamba okena Lubumbashi. Bakeko nikeyo kuna na sima. Epai ya kanambe. Malgré anikeyo. Malgré opesi sima na yo. Mais esali côté. Professeur ya université mobimba. Professeur économiste mobimba. Balongo lio mayele. Ok, vraiment na humiliation Pepe bye.
bye bye vraiment nazwa nanu champagne namela mpo nga makambo nyonso tu namela yango ka champagne nalongola nanu elamba mpo ngai makamba boye nga makamba boye ezala na na peri kuta kwa kolonga nga makamba boye simbaka te fona namela yango champagne mpo oyo eza pamba te Pepe Ilukamba bye 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 Pepe. Pepe, Tolongi, le peuple gagne toujours. Tolongi, le peuple gagne toujours. Fati Beto, Fati Hiya, Fati Hoye, Fati Mwana Mboka, Fati Mwana Mukishi. Allez, Bala Mboka, tombe la champagne, bota la yango. Merci Félix. Félix. Talande ngozo Pema Félix yo bisengo zo tena banzoto abatu papa non merci mboka fo tambola mboka ko tele mesika moko te bande ko nanga na uti musana zana nzala mena miraka merci Félix Pepe kene malamu to vanda ki na ombula na mbula posa na yo esili biso esila ki biso Pepe Ilunga to vanda ki na yo mbula na mbule Pepe Ilunga to vanda ki na yo mbula na mbule posa na yo esila kibiso bande ko nanga Kabila etika luyo ko kangama na Olive Lembe yo Olive Lembe kenaki na ba Congo bayembe lyo nzembo lati roba rouge ono lata ko lingo ke no tangisa makila na ba Congo Olive Lembe ko kokate na robe no rouge lataki poke no kotangisa makila na ba Congo te Olive Lembe zelanga na yembela yo nzembo ba yembela kio po le oske comme pièce contre pièce Olive Lembe Olive uteka bana Congo Olive oteka bana Congo yona mobali na yo fobo kende tolingi bino lisusu te toboyi tolingi bino lisusu te tolo bandenge nini to ganga ndenge nini pona boyo kabiso tolingi lisusu te toboyi Pepe Ilunga merci kende bye bye kende siko etika liyo tambwe mwamba na suki wana ezala ko kaka awa yo tambwe mwamba suki wana kaka ezala ko awa nakoya nakopupula mu Pepe suki wana ko kende poza kana suki awa tambwe mwamba yo pe fo kende. Merci beaucoup bana Congo. Le peuple gagne toujours. Na sala ki choix ya mabete ya ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Po na zala ki na confiance na ye. Po na ye ba ki etena sima Félix Antoine Tshisekedi. Toko bima na kacha calvaire oyo. Yango président lo ba ki déboulement. Yango abandi ko déboulonner. Merci Félix. Biki rouge lo ba ki osimbi biki. Yango biki komi ko sala. Merci papa. Nzambe. Merci. Merci vraiment komi ko ka kolela bana Congo. Nasima Félix papa Etienne osala ki chemin siko mwana na yo akomi ko yako acheve yango ayeko silisa musala oyo bandaki Papa Etienne place ozali Nzambe apambola yo abomba yo na pembeni na ye Nzambe botala Félix bopesa ye makasi bopesa ye bwana bopesa ye intelligence Nzambe nanga po abimisa biso définitivement na kati ya calvaire oyo banyanga na kata oyo bakangi peuple congolais mbula na mbula c'est comme si mboka wana ezali mboka na bino biso ba peuple congolais tokoma baumbu na bino tokoma basenti na bino merci beaucoup Félix le peuple gagne toujours Rossi Mukendi place aux Ali makambo kitoko komi ko salama Rossi Mukendi place aux Ali makambo komi ko salama merci victoire le peuple gagne toujours merci vraiment na mikosa makite ngamoko na mipesi merci na mikosa makite ndenge na yaki ko soutenir mo kontinanga Félix Antoine Tshisekedi Nzambe merci na uti musala nazana nzala mais nazali ko sepela le peuple gagne toujours mboka fo tambola finance tozwa finance économie finance justice tozwa yango mboka etambola na lolenge elongo bani peuple alembi peuple akomi na suka peuple bo humilier biso tina suka maintenant non et puis bana Congo bobosa na te ambassade ya Rwanda photo kene kotumba yango
ambassadeur wana Kagame azongisi na poste ya ambassadeur ya Rwanda po aya kosela biso mokonzi na biso mabeba na Congo ambassade ya Rwanda foto kende kotumba yango parce que ambassadeur wana aboma grand opposant ya Kagame aboma na Afrique du Sud ba boma na chambre na ye ambassadeur wana abenga opposant ya Kagame ayebisa opposant ya Kagame tozo koya kotala yo toza 5 personnes mais après 5 personnes wana batu bakota susu na chambre na yo te opposé à Kagame azeli bango baye ba kanga ye kingo opposé à Kagame asumba na bilamba akufa bango basima nzela bakenda ba boma opposant wana na chambre na ye ambassadeur bana Congo to keno kotumba ambassade ya Rwanda siko e komi pièce contre pièce to la lisamisuté to gagner temps parce que to perdre temps mingi pepe ilunga tala okene malamu tu kende malamu pepe ilunga kendo tikali pe na mikolo mingi te na mokili kendo tikali pe na mikolo mingi te na mokili kende vraiment to vanda ki to lemba ki yo lo lendo no suki lo one balobaka lo lendo anjije suka ko se na kombo boyeba ki fachi te boko yeba fachi bien boko yeba fachi bien boyeba ki ete na yebisa ki bino bo se méfier na fachi parce que aleki même papa na ye boyeba ki ete boko yeba fachi bien biso moko ba génération fachi biso yeyo ba génération fachi l'homme c'est l'homme mon cœur fachi je t'aime fachi je t'adore fachi tu es mon cœur tu es mon âme tu es mon tout tu es mon genou au genou bolimbisanga au genou te pardon bolimbisanga fachi tu es tout na genou voilà Fati, tu es mon genou, tu es ma tête, tu es ma bouche, tu es mes dents, tu es mes yeux, mes oreilles. Fati, tu es tout pour moi. Voilà. Oya boy, asala mukili na ye. Voilà, c'est ça la démocratie. Bazo bengana bino en live, c'est ça la démocratie. Fati, viva, IDPS viva, peuple congolais viva, Ngamoko pe viva, Astrid viva. Bandana lokombo nga Astrid Mamboni Chilombo viva voilà oya boy asali mukili na ye kaka ndenge na lobby na mikosa makite ndenge na pesa ki regarde nga et pas Félix parce que na yeba ki que Félix azali l'homme du peuple Félix azali l'homme du peuple c'est le peuple d'abord et le peuple gagne toujours voilà on a zaki na ko loba yango wana bo comprendre ngai senti joie sentiment parce que peuple bitumba otozo bunda eza pona biso te mais eza pona bana na biso eza pona bandeko na biso eza pona bayaya na biso ba papa na biso ba mama na biso na mboka wana bazwa liberté bazwa kimia ya wana lobi bana Congo nyonso tu biso tout système ya fachi bizu photo like sa président na biso bolingo to like sa fachi yango wana nde voilà edino Astrid Mamboni Chilombo oya ko benga nga kaka na kombo kaka Astrid to bundi na nzela banda lelo kombo nga Astrid Mamboni Chilombo na ebisi bino bo benga nga Chilombo voilà eza choix na nga bo respecter yango voilà Fati, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es mon cœur, mon jambe, mon genou, mais tout, mon tout, tu es tout moi. Je t'aime mon président. Nasko la champagne et longi. Champagne continue à misu. Mama. Nazo mona soute. Wa molang. Champagne continue à misu. Nakufie. Mama. Champagne continue à misu. Yona. Pepe lunga lokinga. Champagne kotinga misu. Oh nini. Mama champagne kotinga misu. Mama. Champagne kotinga misu. Misu kufi.
koti nga misu. Dieu merci. Bozo monanga, nga pe na mona bino. Bozo monanga. Ah oui, bozo monanga. Bozo monanga. Est-ce que nga pe na zo mona? Na moni ba komi Carlo. Davina, oa motema mabe. Davina oa motema mabe. Yango bovandi nie bozo zela na kufa misu. La reine de Lausanne Chilombo, merci beaucoup. Champagne continue à misu bandeko nangai. Davina lobina zui. Merci. Fisto Okito, zo monanga, ngape na moni yo. Est-ce que bozo sepe la? Luzizi la. Luzizi lo moni ngai. Ngape na zo mona bino. Bozo mona ngai. Oh nani, Doudou. Doudou moni nga, ngape na moni yo. Merci. Merci beaucoup. Ma bonne Chilombo. Voilà. Elengi. Merci beaucoup. To sepe la pona mboka na biso. Soto lingi mboka na biso te mutoko ko lingi na biso mboka na biso azalité. Photo la sa président na biso bolingo puis président ayebi ke to lela ye. Yango wana fo asala posa na biso. Po ayebi ke to lingi e trop. Félix ayebi biso ba congolais. Po yemo ko baza kinwa. Tala. Bana Congo bota la démarche à président. Bota la démarche à président. Tala, oyebi ngai nazo betela blo lisolo mo totonga bana Congo pardon totonga président de la République. Pardon penza bokende ko funda ngate bana Congo totonga président de la République. Totonga est vraiment lelo. Mais bo funda ngate to bomba secret. Totonga ye mais to bomba secret entre ngana bino kaka. Totonga mokonza mboka. Bana Congo bo est-ce que bino bo mona démarche wana démarche kaka ya président bo mona ngondeni bo ebisanga na et puis bana Congo bo tala jour ya na décembre tango akenda ki église bo tala ba geste wana ko bina wana bo tala wana non bana Congo bo ebisanga na totonga na no président totonga ena wana aso bina veste wana blé nga mikolo na ndola taka blé veste wana blé aso ningisa ngo boye bana Congo boye bisanga nano totonga na no président de la République wana veste wana alléluia nzamba lingaka wana facha ye mabe siko bota la démarche na yeso kazana kanda bota la démarche a fachi wana sache mapeka boy azokota na salle fachi aboma ngai fachi aboma kangane lengi vraiment la tikibilo bofundanga zelana nana mtabi bofundanga na ofunda sam ofundanga totongi biso nyonso tu bino nyonso tu oyo boza na kati ya live oyo totongi président ensemble na bino totongi président ke président aza na démarche moko ebangisaka président jour le 1er décembre ndenge banda obina na église wana donc on lakisa ke donc kinois bokoyeba biso bien bokoyeba fachi bien bokoyeba biso bien vient na générer Lolendo kolo blouson babi umela Juf noir diamant na ngai Juf noir bébé nanga moko Juf noir bébé nanga moko depuis Allemagne. Tambwe mwamba ko lukanga na nini papa Charlie mulolo olobi tambwe mwamba zaka na suki kaka awa tambwe mwamba ozalaka na suki awa na koya na kopupuloka mupepe na mutuana suki nyonso tu ekei tambwe mwamba za na suki ka awa na okene na tina na ete akenovanda kuna biso tozo sepela. Merci Félix parce que ozoka kolela bana Congo
na pasaka ba message nanga na moi humour muke ezalité parce que naza na posa na sala humour non, c'est parce que na lingaka na attirer un peu attention na bino bolandanga boyokanga message ni na lingi na loba. Peuple congolais, difficulté pas si o souffrance onga na zanango eza souffrance oyo zanango. Souffrance oyo ndeko muso azanango ezali souffrance o ndeko muso azanango. Peuple congolais mboka wana eza mboka na biso. Soki totelemi lelo te lobi tokoka kotelema te. Foto bundela mboka na biso. Tozali conscient que mboka na biso ezali occupé na bapaya. Tozali conscient que armée na biso ezali infiltré. Service ya renseignement ezali infiltré. Ba poste neige tout clé ezali infiltré toyebi yango. Peuple congolais il faut à se retrouver na mboka na ye. Peuple congolais, il faut à se retrouver na mboka na ye. Yango wana lokola tozwi mwana mboka. Oyo azali makila na yo, makila na ngai. Oyo ayebi susi na yo, ayebi susi na ngai. To profiter, no kite torokoka lisusu te. Yango wana bitumba na biso. Tokoka epe koloba, toza na poto awa. To etali biso te. Etali biso te. Ba makamyo sezo leka kuna na Congo. Etali biso te. Babeba na tetali biso te. Na uti na balcon, na bendi champagne, na meli. Mais mutu mususu champagne oyo kaka po amona. Na ndimi kutubatu mususu na Congo na champagne oyo. Bayebi atagu na ngote. Non, ezali anormal. Eza normalité. Mboka oyo etondi na kita. Ezali normalité. Ezali normalité. Yangona tozo profiter na période ya Félix pour na mboka ebima na souffrance. Toyebi keza facilité. Toyebi na mboka niveau ni président kuteli mboka. Mais volonté oyo azali nango ako déboulonner makambo mike banti valeur o ba vandeli biso na mboka wana mbula na mbula bakende pour fonctionnaire azwa salaire. Pour mboka etambolaka na fonction publique, fonctionnaire azwa salaire, soldat afutama. Enseignant afutama, justice et salama, na ndenge moko ezala libre. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Bande konangai. Oh, tozo sala ngo na bisote. Ngana ko vanda na poto na lobi pe na kozonga na nga Congo te. Parce que nazana bana na nga nyoso tu awa. Nazana bakoko na nga bazali awa. Mama na nga zali awa. Bande ko mususu na bengisa bazali awa. Na kola bapeke na okine na ngai te. Mais tozo tala. Biso tokoli ke tata ya muninga za tata na mama ya muninga za mama na yo. Yango wana susi wana ya mboka. Yango nde to telema. Yango nde to telema. Ba étudiant na biso bazo sisa ba classe misala ezalité. Ba étudiant na biso. Mboka tambolaka na bato mayele. Ba étudiant na biso misala ezalité. Fenani Kabila ayaki na mboka wana po akotisela biso kuluna. Tokoma basenzi biso nyonso tu. Tala bana oyo ya bakuluna oyo président azui bango atindi bango na kanyama sese so kanyama kasese bana wana bango na baki kozwa formation mais Kabila atika ki bana wana po mboka ekota na insécurité okotambola te okokosolola te biso tango tozaki na Congo wana okobima osisi musala okeipe komela moi vers na baninga ozozonga ndaku 1h 2h du matin et loko moko ezobangiso ezalité mais lelo makambo wana okosala ngo lisusu te bato bakoti so ba esprit moko boye o tozaki na ngote. Mais Félix o azali mwana o abokwami na ndaku ya un grand politicien. Abokwami na ndaku ya un grand politicien donc a formé ye. Félix a bandi apprentissage na ye ya politique na ye banda na âge ya 2 ans na bandi. Peut-être amsuna libuma mama na ye. Pour o eza normalité biloko Félix azo sala. Non. A bandi formation banda na libuma mama Marti. Te. Papa tieni pena bana ba Félix allez pou. En avant, marche. Moi, na bando ninga na libumu. Donc, a banda ki formation na ye, banda na libumu ya mama Marti. Po o eza pambate. O bandi FCC, eza pambate. O kwe isi mabunda, eza pambate. Ilukamba, akwe eza pambate. Tambwe mwamba, azokende, eza pambate. Tozui majorité, eza pambate. Président oye na bokondi, sans majorité. Mais aujourd'hui, là, yo on comme au top des top. Ah non. Président, faut que c'est que le oyozanango, eza pambate. Ou soit, eza pape tienne dans za kati na yo, azo bakisa babilo comme susu. Eza pambate. Eza pambate. Eza pambate. Na melananga, na langwa, na mela, na langwa, parce que mboka na biso, et comme kozonga na rai.
Merci Félix. Merci. Merci Maman Marthe. Merci Papa Etienne. Place aux alliés. CP là. Parce que moi, nanayo, a comment qu'on CP ça va congolais. Moi, nanayo, comment CP ça va congolais. Merci. Nzambe à Lola. Azo kalusambo na biso malebe. Moi, na bota makatambo la ramukolo mokote. Bande konangai. Moi, na bota makatambo la ramukolo mokote. Merci beaucoup. Merci. Nzamba zo lokumu. Bana Congo, to tika malamu, to yika piko, to pesa mokonzi na biso confiance. Tozo sala o musala tozo sala eza na ngone intérêt mokote, intérêt zali ya Congo. Bana mboka, intérêt zali ya Congo. Moi je suis fonctionnaire de l'État. Yango mona bundaka boye. Lelo soki mboka na nge bongi, mes chers amis, na kozonga Congo na keko luka numéro matricule na ngana zonga na nga musala. Oui, c'est vrai. Pongai banda age na nga muke na sali na nga kaka na fonction publique. Na bani na parler de la nation na ke environnement. Na sali na yebi ba jeté. Na comment ça klande na kimukolo. Na comment ba mini jeep na kimukolo. Parce que na parlement to banda ta maputa dépagne. Na koli bongo na koli na dépagne. Na ministère d'épargne na kimukolo nde na zone ta ba jipa ba mini na kimukolo. Alors vos mena zonga parce que naza lokola mbisi ba bimisinga na mai soki lelo mboka na biso bongi na zongi na ngai na ebale na nga fonction publique na keko sala moya mukie o etikali na nga na sala na servir mboka na nga. Félix Antoine Tshisekedi, merci. Tu es vraiment le président le plus stratège au monde. Et puis tu es le plus beau de tous les présidents. Voilà. Oh, boy, Assal Moukilinae. Je t'aime. Tu es l'homme selon mon cœur. Voilà. Parce que Biloko, comment ça là? Ah non. Kamata bisou. Ilukamba. Bye bye. Ensemble, nous vaincrons. Derrière Félix Antoine Tshisekedi. Topé ça y confiance. Yo oyo tikali. Kolekisa tangote. Poussa na pembe na Félix. Poussa na pembe na Félix. La kisa yeke mokonzi. Tolingi yo. Tala kolela na biso. Akosa la posa na biso. Azali nzambe te, mazali nzambe na biso na se parce que papa moboti nyoso ti aza lokola papa na biso azali lokola nzambe na biso ase. Merci beaucoup bana Congo. To yika piko, to ko retirer nyoso to monguna abotola kibiso. Na ebisaka bino richesse ya Congo ezali non exploité. O bazwaka wana eza ba déchet. Richesse ya Congo ezali non exploité. Bana Congo, photo yeba yango. Parce que richesse à Congo, ebota makaloko la mayebo. Bazo découvrir partout ba richesse ezobima partout. Yango wana banguna bazana haine. Richesse à Congo ezobota ma partout bande kolanga na sima banda kwa batu. Ba pétrole ezobima, ba or ezobima. Or ya liquide na monde ezateka na Congo e uti kobima bana Congo. Na est-ce que toujours comprendre Yangwana photos à la derrière mon konzambo qu'on a besoin Félix Antoine Tshisekedi, l'homme selon mon cœur, mon âme que j'aime beaucoup. Merci. Aïe 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 aïe. Ah aïe aïe ma genou. Je pousse aïe merci. Petit camarade, je sais pousser na koka souté. Qui est ce Timba? Bonjour, ciao. Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, shikote bango. Edino image, Manzasa Kongo.